elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia maloba nyonso bapapa bazaki koloba même eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel.
Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'Église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Motu ya likomi mibeko jom na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Mose abiangaki ba Israel yonso pe alobelaki bango ete e Israel yoka mibeko mpe malako ekoloba ngai mpona bino koyoka lelo pe bokoyekola yango pe bokosenzela ete bosala yango. Yawe nzambe na biso asalaki kondimana na biso na olebe. Yawe asalaki kondimana oyo na batata na biso te, kasi na biso tozali yonso awa na bomoi lelo. Yawe alobelaki bino miso na miso na ngomba longwa na katikati na moto. Wana etelemaki ngai na kati na Yawe na bino na tango yango po na kotondola na bino monoko na Yawe mpo ete bino bobangaki na ntina na moto pe bobutaki ngomba te. Ye alobaki ete ngai nazali Yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bombo. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te, osaleke kopona yo te. Soko elilingi na eloko na lola na likolo te, to na mokili na se te, to na mai na se na mokili te, okokumbambela yango te, to kosalela yango te. Po ete ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe ya zuwa na kobatela pe na kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na minei na baoyo bako inaka ngai. Nde nakomonisa boboto na bato nkoto na nkoto baoyo bakolingaka ngai pe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga nkombo na Yawe nzambe na yo na mpamba te, po ete Yawe akolongisa te oyo atangi nkombo na ye mpamba. Kanisa mokolo na sabata etobulisa yango lokola Yawe nzambe na yo alakelaki yo. Okosala mosala mikolo motoba pe kosilisa mosala na yo yonso. Nde mokolo na sambo ezali sabata epai na Yawe nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko mokete. Yote mwana yote mpe mwana mobali na yote mpe mombo mwasi na yote mpe ngombe mpe mopaya na lopango na yote. Natina ete mombo na yo mobali mpe mombo na yo mwasi bapema lokola yo. Okubosana te ete ozalaki moumbu teo pe Yawe nzambe na yo abimisaki yo kuna na loboko losembwi. Yango wana Yawe nzambe na yo alakelaki yo ete obatela sabata. Kumisa tata na yo mpe mama na yo lokola Yawe nzambe na yo alakelaki yo ete mikolo na yo mizala mingi mpe ete ozala malamo na mokili oyo Yawe nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo pete, okoyiba pete, okoloba matato ye na lokuta na ntina na mojalani na yo mpete,
okolula mwasi na mozala mpe te mpe okoyoka mposa soko na elanga na ye te soko na moumbu na ye mwasi te soko na ngombe na ye te soko na mpunda na ye te soko na eloko nini ezali na mozalani na yo te. Tokoleka na 12 préceptes. Na kombo ya tata mwana molimo santo. Tosaleta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Ya mibale, linga bato banso ata nkutu moyini na yo esengeli olinga bango kaka. Misato. Komela likaya te, komela bangi to diamba te. Mine. Komela masanga ya milangwa te. Mitano. Kobina te, kotala pe mabina te. Motoba. Kosokola bolumbu te, kolala pe bolumbu te. Sambo. Koswana te, kobunda mpe te. Mwambe. Kosala kisi te, pe kokende epai ya nganga kisi te, libwa. Futa mpako ya leta, zomi. Kokanga kanda te, pe ko bombela moninga na yo, kanda te. Zomi na moko. Ndima mabe na yo, liboso ya baninga. Zomi na mibale. Kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba, to ngulu ya mai, kolia yango te. Mpe, bamakako nyonso, kolia te. Se, kolia nyoka te. Siko tokoleka na mokanda, ya Yesaya. Tolobaki Yesaya mokapo ya mine tokubanda kotanga na nzela ya mibale tokusuka na misato. Na kombo ya tata mwana molimo santo. Nkembo na Yerusaleme oyo ekoya. Wana ezali mutu ya likomi. Na mokolo yango etape na Yawe ekozala kitoko mpe na nkembo pe mbuma na mokili ekozala esengo mpe kitoko epai na ba oyo bakobika na Israel. Ekozala mpe ete moto na moto oyo akotikala na Siona mpe akofanda na Yerusaleme akobyanga ma ete bole. Moto na moto oyo akomami nkombo kati na bato na bomoi na Israel. Na kombo ya tata mwana molimo santo. Amen. Tobondela. Tata Nzambe ekolo Yesu tata molimo santo totondi yo botondi. Omonisi biso tongo ya sika ya mokolo malelo. Ezali bolingo pe mawa na yo. Totelemi liboso ya bana na yo. Banganga minene. Awa nde ezali efandelo na yo tata Nzambe ekolo Yesu tata molimo santo. Yango papa totelemi olata biso ebandeli kino suka ya programme na biso. Ozala mosungi pe mobateli tata mwana molimo santo. Amen. Batata na ba mama nakanisi tolandi matangeli na biso ya mokolo malelo. Touti kotanga mokanda ya kolimbola mibeko na kati na Deuteronome, kanda ya mitano ya Mose. Obengi yango mokanda mitano ya Mose, ezali mikanda mitano oyo Mose akomaki. Kubanda na Genèse, Exode, Lévitique, Nombre na Deutéronome. Mose akomaki mikanda wana. Atambwisamaki na Nzambe.
po mokili ebandaki Mose azalaki te. Mais lokola Nzambe alingaki ye pe atiaki ye pour que azala Nzambe na katikati ya bana ya Israël a inspiré ye makambo imanso. Yango oyo lelo oyo akundoleli biso makambo ya ebandeli ndenge mokili ebandaki. Nde yango oyo tokomi awa tozali kozongela mibeko oyo soki ezali tozali kozongela yango ndenge touti koyoka na matangeli na kotanga biso totangi ezali kaka batata na biso te, ezali na biso oyo tozali lelo awa. Bango batambusamaki na mongongo, bango batambusamaki na nuage. Kolo Yesu aye kokoma a confirmer mibeko. Lelo oyo tozali na Nzambe tata mwana molimo mosantu na katikati na biso tomondi bango farafa. Batikeli biso lingomba oyo tango bango bakei. Na bokondoli mibeko oyo tozali na yango ezali idéologie ya sika ya kolongola molili oyo yaki na kati na mokili. Mokili ezali kotambola sur le mensonge, lokuta. Batei biso matei ya ndenge na ndenge na ntina na lokuta. Alors, na ntina wana nde banzambe bazwaki décision ya koya kovanda na libota na biso oyo ya loposo mwindu pona kokotisela biso idéologie ya sika. Soki totali malamu batata na ngai na ba mama mokili ya moke bazali ko landela idéologie ya batata na bango. Soki tozongi na Bible okoyoka kuna na Jérémie 35 okoyoka baza koloba botosi ya bana ya Rekab. Idéologie Rekab ateaki bana na ye bana basimbi malako ya tata kino Nzambe akumisaki libota wana pe alapelaki bango kotosa. Yango lelo biso tokoti na kati na l'école de la sainteté oyo mibeko oyo ezali komema biso na boyenge bene tolongola mbindo nyonso ya mokili oyo esi ebebaki na makambo ya mpamba koina na kotola na kotia na makambo ya mabe kokanisela kama muninga makambo ya mabe makambo nyonso wana ya mabe tolongola yango batei biso idéologie ya sika na kati na bolingo na kati na mibeko na kati na misala pona développement mibeko pona boyenge bene na biso bolingo pona kokangisa mutu nyonso azali créature lokola ngai lokola yo toza na même valeur liboso ya tata Nzambe. Donc yango wana batata na ba mama to meka kotala likambo oyo na mobeko ya liboso to lobela likambo ya kozala na banzambe mususu liboso na Nzambe na biso te. Toza na banzambe mususu te tango toza kosala koina na tango toza koboya na tango toza kobakela na malade tango toza kosala na makambo ya mabe wana banzambe te. Totelemeli wapi malako oyo batata na biso banda 1887 papa Simon Kimbangu atelemi ti lelo achangeaka te azali koya na makambo na ye ndenge abongiselaki yango banda likolo. Tozali kokende na même principe. Est-ce que toza koadere na kati na processus wana pour que tobongola mokili oyo sebebaki na makambo ya mabe. Na ba 12 préceptes soki tokali malamu tokokende komona ezali bapesi biso yango pour notre civilisation. Ba 12 préceptes oyo ezali kolakisa biso lolenge moto asengeli ko se comporter na bandeko na ye na bato na ye na bazalani na ye meme na ndako na yo. Tomoni papa fo mwambanza dialunga na kiangani oyo tozali kozela mbotama na ye azui awa ba médaille papa fo mwambanza azaki ba médaille azaki na yao
moto négligé baza komona ye lokola eloko pamba zoka nde ye nde nzambe. Mais tango ba ye ko vérifier ba valeur oyo ezalaki na kati na ye, papa azwi médaille. Pourquoi? Asalelaki babiloko oyo nyonso biso tozali ko bapesi biso yango lelo pour que tozala bato tomona na penza ke tozali civilisé bana ya papa Simo Kimbangu oyo ayaki kobongola mokili oyo. Toza kozela nde événement esalema pour que to changer. Bon nzambe oyo nzambe apesaka na biso na kati na biso oyo asalaka moto na lolenge na ye ezali wa. Toza kosalela yango. Voilà, batata na ngai na mama na ngai, batata na biso, batiki biso, batikaki biso pamba te, batiki biso batata. Mais bango, balakisaki biso lolenge moto asengeli ko se comporter. Yango bapesaki biso ba précepte oyo. Après 40 ans, son éminence, papa Simo Kimbangu Kiangani, aye kopesa biso ba précepte. Pour nanine, assez à Monique, tous allez kokende vers quelque chose. Malamu, tous à la bateau, oyo, tous allez, tous c'est au Kembi, le coup de l'équipe à centenaire, ba makamunyo sokili kili, tous à la bateau, oyo, tous c'est au Kembi, la katina di Kamboyango. Tout le monde en a pensé que ba Kimbangu, ba petit Kimbangu en miniature. Tous à wa. Na précepte. Linga bato nyonso même ata munguna na yo toyi ko se retrouver lisusu na likambo ya bolingo wana ezali précepte ya mibali. Est-ce que toyebi totala nano ndenge tozali kosalela boyi ngai na yo tiliwa solo bo oza kosala nini yawo boyaki kotundisa kaka baba inutilement okobongwa na tango nini bon nzambe oyo batiaki na kati na yo oyo ezali koloba na kati na yo ezali kosala mosala nini. Donc tozwi biloko mosusu ya papa ya touché na kati yango pasi na biso patata na ba mama to adhérer na kati na processus te mokanda touti kotanga ya Yesaya eza Yesaya liboso oyo asakolaki na tango bazalaki na bayuda kobanda ya liboso ti 39 ya mibale na 39-66 mikanda 66 ya Isaya ezali mikanda oyo ezali na kati na Bible mobimba. Batata na ba mama tozali kobongama mbotama ya mwana nzambe na ngai na yo ndenge biso tovandi yawo tozali kumibongisa ndenge nini pour que mwana na nzambe abotama na kati na motema na ngai na kati na motema na yo. Mbindo ya koinana ya makambo ya mabe ezala toujours na kati na hypocrisie tozali kosala liboso ya tata nzambe yango ne ekobongisa biso tose toumeli na kati na lingomba ezali ya biso moko malamu moto na moto totala tango tozali kokanisa likanisi wana ya mbotama ya mwana na nzambe tomibongisa tozala pepele tozala petwa tango ya koya avanda na kati na biso abongisela biso mayemaso ezali na biso mposa na kombo ya tata mwana molimo santo amen totelema eseto jena jeto kuzulu pika kombo ya koya zetu swa kifumu kya kokiza luzolo lako la vanga mavando tube bonso mozolo ja kwetu kalumbu tuvana lomboti utuyambuzira foka zetu bonso bente tuyambudi batu vidi mfoka kututwalani mopoko ni moniko kasi utani na moko wambi kazi kyako kimfumu yengolo yenkembo yamvu muse ye mwana yetatamando wa velele amen nchayembu kwa yeno diza Yesu senu lwenga loa kwa yeno 2 3 kwa yeno diza Yesu senu lwenga loa fuya mbinu sisayo twamonana yo same
Nwizo wa ukuvundilu kenwasi waketako senutomisikila twamonana yosame Nwizo wa ukuvundilu kenwasi waketako senutomisikila twamonana yosame etikali ngongo ya papa secrétaire. Mnankumbwa se mwana ye tata mwanda velela unukia saba la lumbukia kumi sambanu mungonde ya tanu mvua mafunda mole ye makumole ye sambanu tulendi malongi tulongolo kwa tata pasteur Masudi Mubwana Anakle yani nina chef de camp adjoint camp maçon ye yimbidi ku chorale de dirigeants malongi katukubikidi mukanda miole katutangidi wantanu wa mose kapukia tanu nzila ya ntete na teye makumole ye mosi ututangidi nsiku kumi ezole mya dibundu dieto ye fokole munankanda wa Yesaya kapukia ya nzila ya zole na teye ya tatu lelo mokolo ya poso mokolo ya zomi na motoba pona sanza we ya mitanu mobumu wa nkotomi bale na tukumi bale na motoba samedi le 16 mai 2026. Tolandi Matei mapesamele biso na papa révérend Masudi Mubwana Anakle Yazali chef de camp adjoint camp maçon pemo yembi na la grande chorale de dirigeants Matei ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokanda mitanu ya Moïse mokapo ya mitanu nzela ya yambo kino tukumi bale na moko atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na mokanda ya Yesaya mokapo ya mine nzela ya mibale kino ya misatu. Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21, lecture des 12 préceptes de notre chère Église et Esaïe chapitre 4 verset 2 à 3. Tokei naba communiqué. Liebis epa ya batata pe ba maman selo elongo moko pe na balongi banso uta na les 4 camps ya Nkamba section Nkamba ba pèlerin pe ba volontaire ya Lwenda Dungi Nkendolo ete tokole sambanza mokolo mwa lobi dimanche le 17 mai 2026 de nantina na yango esengami na selo pe longi moko moko akomisa kombo na ye na botosi nyonso na montant ya 5000 francs congolais pe kwanga moko ya munene botosi elekimbeka ya kotumba signé diacre Dieivanga Mamfwana Alphonse. Direction nationale ya bana banganga nzambe awa na Nkamba Yerusalemia sika ezali kosala rappel était mardi pe samedi nyonso réunion ya bana ya bankengi balongi baselo pe ba pasteur ezalaka sima ya lokumu ya nzambe na biso tata molimo santu pensinsani ya mazut nde banso tokokutanaka na tribune ya moke ya Preski pendant 15 minutes. Deuxièmement, bikateli ya le 15 novembre 2026 et sieye ba chef de camp 4 camps ya Nkamba bazali déjà kotambola
etikali bobele sanza moko nde tozala mayele. Chantier tobosana te misala eza kuna pe cadeau phare ya 2026 ezali yebela kaka na liyangani po oyeba nini tokopesa biso bana ya banganga nzambe. Tokozonga lisusu nsima te biso nde mbula nyonso esengeli tosekisaka nzambe na biso. Boyoki pe boyeyi malamu na bino banso. Signé le président de la ville sainte Jean Mulundu Bernard. Liyebisi na bana ya Sankuru nyonso ete tokolamba le 30 mai 2026. Na yango tosengi na mutu nyonso ete akomisa kombo na ye na montant ya 6 000 francs congolais, 2 kopo ya loso pe kopo moko ya madesu. Linga kombo na yo ekomama kasi ezanga te. Soki ezali kozangisa kombo, soki ozali kozangisa kombo na yo na liste ya bikateli, yo moko ozali kolekisa mapamboli. Beta porte nde bakofongolela yo. Bonne compréhension. Ngai wabino, maman présidente Danga Ayindo, diaconesse. Liyebis epaya bazwi nzembo nyonso ete mikolo misili molulu na biso ezali etikali kaka mikolo mibale moko mibale pamba yango ekozala lundi le 18 mai nde tosengi na bayebanso inspiré osilisa kopesa bikateli na bino. Soki bomoni mama Clémentine te nde bokende komona papa Dolo Mathieu kuna na bureau ya ville sainte. Signé wabino mama Tukilunda Mumfumu Clémentine. Direction générale ya fanfare kimbangiste esengi na ba musicien nyonso ete recensement général ezali kosalema depuis mercredi le 13 mai 2026 na ndenge oyo. Donc mercredi ezalaki ba musicien nyonso ya première partie sans exception. Ozala ancien ya nkamba to pèlerin. Oyembaka to oyembaka lisusu te. Jeudi le 14 ezalaki deuxième partie. Vendredi le 15 batterie. Nde lelo samedi le 16 alto, saxo, baryton, tuba. Lundi le 18, trombone, paix, bombardon. Soki recensement eleki, oyete, pas de réclamation. Boye malam nabinobans, signé la direction générale. Tozali na appareil de communication, lokotaki, oya ebiki ya kwa isaki appareil ya communication aleka na bureau ya ville sainte. Nécrologie. Lisanga ya bapende oyo ebiangami association kimbangiste de pende ezali na mawa ya koyebisa lingomba mobimba ete tokufeli mbuta munene pe vice président général ya lisanga na biso na kombo ya papa révérend Makenishi Pakasa Henri ya kufaki mokolo mwa lobi vendredi le 15 mai 2026 na mboka Kinshasa. Nzoto ezali na ndako ya Malili na Kinshasa. Awa na nkamba bato bazali kosangana kati na lopango na ye na camp professeur programme ya bobimisi nzoto pe bokundi ekopesa sima tosengi lisungi na lisanga ya ebengisi bapende banso zwami awa na nkamba ete tokutana le 16 mai 2026 nangonga ya 17h pona kobongisa programme ya matanga ya mbuta munene na biso pe vice-président général ya lisanga na biso na kombo ya révérend Makenishi Pakasa Henri oyo akufaki mokolo malobi vendredi le 15 mai 2026 na mboka Kinshasa. Bokutani ezali na lopango na ye na camp professeur moko azanga te boye malamu na biso banso sango eye comme la président ya ba volontaire ya bandundu pe Kasai Chikapa papa Kizebu pe ba volontaire banso signé révérend
Kipuku Munganga Floribert, président national. Biso famille Kinkela Mbungu Simon, tozali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba, sango ya liwa ya mwana na biso, koko na biso, yaya na biso, leki na biso, na kombo ya Walunda Makatelwa Corneille, mwana ya maman Henriette Kinkela, moyembi na chorale ya dirigeant Kamba, yazalaki musicien ya Faki na mboka Bunia, sango oyo ekomela bandeko na biso na Nkamba, na Luozi, na Matadi, na Kinshasa, na Angola, pe na mikili ya Poto, suite ya programme kopesa biso Sima, sengi kaka isungi ya mabonde, signé famille maman Henriette Kinkela, révérend Bamba André, maman Angélique Kinkela, papa Kinkela Patrick pe papa Ludi. Monotata Mayimunwa Edouard, tata Lutaku Georges, ye maman Mangitukwa Henriette, tenayen sangu za mafua Mangudieto, Busketo, Mukanda dia Kinsundi, wakele yezina dia mama Masakala Nsiki Alphonsine, yani wakele Nyimbidi Kujeteki Befale, wafua qui a le 6 mai 2026 kuna hôpital kimbangiste ya Kimbantseke Kinshasa, ma foi maintenant kunzo ya Kiozi kuna morgue ya Kimbantseke. Le 21 mai 2026 veillée mortuaire kuna parcelle kuna paroisse ya Kimbantseke mission. Vendredi le 22 ma foi simavaika kuna Kinshasa yekuiza kufata dia mpanga yenzikulu. Samedi, le 23 mai 2026, kuna vatadia mpanga, tulombele ngolo muna bisambu. Lelo awa na Yerusalemi kozala bongo bokundi ya maman Makumbu Hélène. Ye akukundama kuna na mboka ya Yanda. Pe nzoto ya mibale ezali nzoto ya maman Marie Marc. Yango ekukundama awa na malita Mangombe Kinsuka, mboka Zalongo. Tata Mukaba Kaba Ngoyi Prince, yazali flûtiste Nkengi mwana ya Nganga Nzambe, membre ya bana misato. Mwana ya tata Ngoyi Pierre ya mboka Bambange, pe mama Ndongo Thérèse ya mboka Bambange, ya kobalana na mama Aonju Njate Rosette, moyembi na jeteki mwana ya Nganga Nzambe, mwana ya révérend Njate Paul ya mboka Engo, pe maman Enjo Denise ya mboka Lubefu. Libala na bango kozala lelo samedi le 16 mai 2026 ya wanankamba kati na temple monene ya Yerusalemi kotamsama na révérend Igia Soneka. Sengi respect ya Ngonga. Ngonga liboso ekobeta na 14h. Yami balé na 15h pe début ya cérémonie. Tokei na kopesa na mbote Faki Omilenge. Tembaki ba recommandation ya bande kona biso, recommandation ya maman Matondo Luampasi Georgette Yazali, membre ya communauté évangélique du Congo, paroisse ya Ngungu Cité. Donc on a Nambanza Ngungu. Pe recommandation ya papa Fulakio Musonga, yazali sympathisant, adjudant chef commissariat ya Gombe Matadi. Bisika bozwa mi botelema tukopesa bino mbote Faki musique.
topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kina bino fanda to yamba kipe bimbangi bande kona biso kimbangiste kimbangi ya mama Lukombo Kalufuila Oko yazali mondimi moyembi na koriki auti na paroisse papa kisolokele kuna na Mbanza Ngungu kimbangi ya mama ya Beregwa yazali pe mondimi présidente paroissiale ya Afki kuna na paroisse maman Mikala na Badolite kimbangi ya maman Lemba Ihemba Nswamna Daniela yazali mondimi azali membre ya MSSK auti na paroisse mère ya Likasi kuna na province ya Okatanga na ville ya Likasi kimbangi ya maman Malembe Ngimbi présidente ya Asaki kuna na Boma kimbangi ya papa Ekemwen Mboyi Hervé moyembi na dirigeant auti na camp l'État kuna na Kikwit na ville ya Kikwit kimbangi ya papa Lianja Bofuki yazali musicien ya Faki auti na paroisse Bassa 2 kuna na territoire ya Basankusu yazali volontaire kimbangi ya papa Mpanzu Pedro yazali nkengi auti na Kikaba kuna na secteur ya Wombo kasi na territoire ya Songololo kimbangi ya mama Majeya Musamba Consolate yazali concierge moyembi na dirigeant auti na camp Kasapa kuna na Lubumbashi na Okatanga kimbangi ya mama Mumpala Rosalie ya uti na paroisse ya Ngambio la base kuna na département ya Brazzaville azali catéchiste maman départementale moyembi na dirigeant kimbangi ya maman Malaji Chisua yazali diaconesse coordonnatrice provinciale des inspirés kuna na Okatanga auti na paroisse ya Bongonga na Okatanga kimbangi ya maman Futi Bakola yazali diaconesse présidente des inspirés chankimbangistes auti na Mwanda na territoire ya Mwanda kimbangi ya révérend Lusinga Nzuzi yazali chef de cellule auti na paroisse maman Mwilu kuna na commune ya Limete na Kinshasa kimbangi ya révérende Mbuyu Nkulu Adolphine yazali comptable provincial des inspirés kuna na Okatanga auti na paroisse mère ya Likasi pe kimbangi ya suka ya révérend Lekumu Albert auti na paroisse Talangai azali conseiller général ya chorale des dirigeants bisika nyonso bozwami botelema kwa kopesa bino mbote faki sepelisa bango. Sama boko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu pour bien papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci.
Na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo samedi 16 mai 2026 maetoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ndenge Tata Molimo Santo azali kokontinue kosenga na biso mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te na tina ya milulu ya le 20 mai de direction générale ya lisanga ya biso batata abongisaki programme ya mabondeli ya beko lelo samedi le 16 mai na mokili mobimba beko ekozala ya butu ekobanda na 22h tito sukisa na 5h du matin ya lobi mokolo ya yenga atata tolakisa volonté pamba te charge ya bamilulu nyonso oyo tozali na yango kobanda le 18 mai, le 20 mai, le 25 mai biso nde bato tokomema yango à travers mabondeli na biso na banza tata nyonso tolandi na bokebi nyonso awa tolingi kopesa mwa précision par rapport na ndenge basali présentation ya papa pasteur auti kote ya biso révérend Mobwana yekuna na kama son azali adjoint ya mbuta ya banganga nzambe ya kama son mais adjoint ya chef de camp adjoint ya chef de camp na banza biso nyonso toyebi ye révérend Luzembo Salazako yende moto azalaka adjoint ya chef de camp mbuta na biso ya uti kote ya biso ye azali adjoint ya mbuta ya banganga nzambe kuna na kama son na banza précision oyo topesi po confusion ezala te na mitu ya biso bato tovandi na nkamba misala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolo na tobokola ndenge tolandaki mokanda to ba recommandation ya tata mokonzi ya bule na mokanda na ye oyo etangamaki awa dimanche le 10 mai ete tosala makasi po ete na elanga oyo totambusa misala ya nzanza longa susi ya tata mokonzi ya bule ezali misala wana esila le 12 octobre ya mbula kako tozali tangu nyonso papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na Kiangani bandaki koyebisa biso ete ngonga te esalaka kasi volonté soki totie volonté tokokoka na oyo nyonso bazali kosenga na biso memorial pe tobosana te nde kuna na memorial ba ingénieur basengi na biso ba volontaire ezala batata ezala ba maman tongo ya lelo sima ya ntintsani ya mazut tolekela na concasseur komema kayas kolongola yango na concasseur ekoma na chantier ya memorial pona mosala na banza
biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Lundi nde kozala le 18 mai 1921, 18 mai 2026, 105 ans ya nzembo kati na lingomba na biso. Histoire ndenge nzembo ya liboso ezwamaki na lingomba toyebi yango. Yango wana malamu biso nyonso tozala ya kobongama. Nde ba chef de mouvement biso nyonso tokotaka réunion préparatoire tozala ya kobongama. Pamba te soki commission ya fête bazali prêt, lelo oyo na botambusi ya papa directeur du cabinet nde na 15 heures tokozala na réunion préparatoire pona milulu na biso ya le 18 mai. Banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Ba programme ya soirée musicale na tina ya ba fête na biso. Soirée ya liboso ekozala lundi le 18 mai na Pokwa. Soirée ya mibale ekozala mercredi le 20 mai na Pokwa. Soirée ya misato ekozala samedi le 23 mai na Pokwa. Pe soirée ya suka oyo ekozala na biso dimanche le 24 mai toujours na Pokwa. Alors awa tokotanga kaka ba chorale oyo bakoyemba mokolo ya lundi. Chorale ya liboso ekozala chorale ya Batei 178e promotion. Deuxième chorale Fareki. Troisième Koreki. Quatrième dirigeant Maman. Cinquième Ajax. Sixième Jeteki. Septième Yeluselemi. Huitième chorale des dirigeants jeunes. Pe neuvième Fliki Natina ya animation. Nabanza lobi tokopesa ba oyo bakoyemba na mikolo mususu oyo etikali. Tozali na ba demande spéciale pe urgente. Bandeko ba surveillant de esepelisaki tata mokonzi ya bule po ete a rappele bino to bandela a 0 $10 to 10 euros oyo to pesaki nanu. Félicitations d'abord na oyo ya liboso to pesaki tinande biso ba surveillant to zwaki trophée ndenge moko na bandeko na biso ya Yeluselemi. Mais biso ba surveillant basengi na biso na mokili mobimba tozongela opération wana toyima te. Nzambe azali koyeba nini azali kobongesela biso. Mbongo nyonso esengeli emata na Yeluselemi. Pe tobosana te ntinsani oyo tata Molimo Santo asengi biso ba surveillant tosala na bandeko na biso ya la grande chorale des dirigeants le 21 juin. Donc tozala ya kobongama. Ezala chorale des dirigeants, ezala biso ba surveillant, tobongama malamu pe kozala pona dirigeant na surveillant ya mokili mobimba. Biso ba tata ndenge tolobelaki le 20 mai na tina ya cadeau phare de ekateli ezali ya $20 to 20 euros na tata moko na mokili mobimba. Mikolo esili malamu ba oyo ba pesemelaki programme tosala déjà ba versement po ete manso maleka malamu. Pona bandeko na biso ba flûtiste bosombi ben $10 na flûtiste moko.
yo na ngai flitiste soki nanu tokomisi bakombo te malamu tokomisa bakombo. Pioka $5 pona biso ba mikolo pe $1 pona bana na biso. Malamu biso nyonso tolia nzete ya bololo pamba te soki lelo oyo tokomi na barrage ya biso moko makambo mingi oyo lelo ezali kotungisa biso ekozwa solution. Bandeko na biso famille ya le 2 juillet fareki pe comité mixte Angola Bas Fleuve biso pe na tina ya cadeau phare ekatamaki pona biso $20 to €20 na choriste to na ngole moko moko pe na membre moko moko ya comité mixte. Suka ekozala le 20 juin. Alamu tosalela yango pe na motema ya kofungwama. Tsintsani ya batata contre ba maman ndenge tuzoko salela ka yango sanza nyonso. Nde tsintsani wana pona sanza oyo ekozala te le 31 mai. Kasi tsintsani ekosalema dimanche le 7 juin. Nabanza tozalela yango makanisi pe tobongama malamu. Na après-midi ya lelo tokozala na mariage ndenge tolandi yango totosa ngonga pe biso ba choral malgré tokozala na babibembe kasi to abandonné pe bandeko na biso te ba oyo bakosala mariage. Na tina ya babibembe ebembe oyo ezali na yanda nde programme epesameli na bandeko na biso ba flitiste biso nde bato tokokende kokunda ebembe oyo ya yanda pe ebembe oyo kokundama na ngombe kintsuka oyo mama ya bandeko na biso Papa Domingo nde ebembe wana fakinde bato bakokunda yango. Na banza pona mayo tozalaki na yango na tongo ya lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo pe tosongi na bopesani mbote faki tomibongisa. Mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi ye sedeto tata mfumwa mbanza tata nloengisi tata nsongia nzila sinzidi dito si sulomu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia unu tata mfumwa mbanza wena ye tokintwadi mukati kwa Yerusalemi yesimbi ni salukiani na kekete bonso bukasisulo akyo yani inkengili a Yerusalemi tungisi yenvyengisi a Yerusalemi yani mpewa tambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kia tata mfumwa longo mfumwa dibundu tanguza zobuke na wabindama mukuma kia kisalu tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tauvana kia mbote faki.
ika twakubike no moko twavana sedieto kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedieto sikatofokodela sambu Upoluza mompela mpaseze tosungilili iyavovamena muzingo kyame enzilange unzambi tombanga inzambiame upoluza mompela mpaseze tosungilili iyavovamena muzingo kyame inzilange unzambi tombanga inzambiame semfukamene pasizame ngeyeze yezo undoloke mumambi mama emfomo yasikila unzwa kuyavelela undoloke mumambi mama emfomo yasikila munzwa kuyavelela inzambiame simfukamine vasizamenge yezeyizo undoloke mumambi mama emfomo yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mama emfomo yasikila munzwa kuyavelela. Tusamba mukumbwa si ye mwana itata mwanda vila lumbu kyaki kya nsambanu mungonda yanya bosu widi muketo dilu munkunga tata nzambi mutomisa beto bantu nsatu zaku mufila kutwena mwana ku Yesu Kristo pasi mwala wa wana minda betila fumuti Yesu Kristo ngie bwazola vuluza muntu watambila lufwa lwa ntoni yiwakoma vananti kumosi yemivi ndumosi muba wotoma kusivila kansinga ukavutula dimosiko kadi wazola vanga kakamala wuzana esedi yako kadi muntu kafeti vutuka kaladiaka munanti menu muma onsono mavanga ma mukuma kebeto bambi tutumini dioza yavo
ngezu lili vutula beto bantu tuakala ya kuvaki mosi koko ukalanga kumosi e banlongo mumvutuka kuzulu wasonga makala kabalongo kibaku wabasonga luzololwako ye wabafila benda munza ya mvimba yekitula bampakanu semikwikizi mwanda vila sika kulumuka ye sika kala yenu kansi kalukunza yako mpova zeno mumukanda moyo tumwinangazo mulumbukia kya nsamba no mungonda ya tata nzambi fumu Jesu Kristo yingi tata mwanda vidila tuzidi votana ba vila vana meso meno kadi tuvanga manembolo zolanga tufusanga sadibino ntoni kadi tuvuezanga malakanikina tufukameni vana malumino pasvota mona nlemvwenu tutoni nimbizeto kadi nzamvimba niku pasvota atezazaya nge kiti unani utuvisisa kadi beto zayo akimwana kaka mukumakembizeto bivuku bitusakidi lufwa bimbevo zimvita ntsatu yema mpila mumpila diaga beto katone etinunu kyankakako nge kaka iswa muluketo lututanina kadi tukondolwa kakalenda kala kimpovila kieto valwena lutusundisa mumvita tena eto vanza sima di luketo enfumu kutadi ni masumu metoko kadi tuzidi vonge fumu Jesu Kristo diwafila vananti pasivo beto to abikabana banzambi tulombe luva munza ya mvimba Afrika, Europa, Amerika, Asia, ye Oceania ngebwa vova kavasala tadi vanantandwa tadi diandi kodi alemba kunkulwa tumwini vondambu sankaka munza zakinu kaka muna wisaki abatu bankaka muna luvuvamu yambola wabasudila kimpovila pasivo mukubadi atisa kadibubu tumwini vo menga mabantu maidi kidikala zinga vana meso maku mukumake kisola ntwadisi idio dodina diampasi bini dia kiadi mpe kadi bubu ba fitu kutunwanisa beto ye beto tunavunda sana tulolombele luatu katudela mo maontono pasivo luvuva muluiza mza ya mvimba pasivo makanda ezindinga mawizana imomo tuzikula kobeni banlongo mukumbwase ye mwana ye tata mwanda vile Yankano muna wantu wansiona yanorilanga ikekoka onzambizo jansu kami kwiza ke kwiza vanza kwandiona wena yompasi muna wao karidi okuyandalanga kapi onzambi zodianciona oyandalanga mosivana bena onvala isu ya tolo kansi wavumbura kayo kanavoa tuvekangwa kansi nzambi kekangwako kadi nzambi wasero kwayeto wantua ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozo lako ngitata nzambi wase yo ntwadi yo ngitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga muna yeto tukoya kwa yele mvu se ye mwani tata mwanda wavelela amen.
Partout et à tout moment, restez connectés à la Presse Kinkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presse Kinkamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct, c'est maintenant. maso toyebi ete maso ya mokolo mwa lelo osambola biso esili bongo kotambwisama na conseil direct ya papa Simon Kimbangu Kiangani, papa Fuma Mbanza, papa André Mbenza Kiangani. Ye azali bongo kotala développement pe économie ya lingomba na biso. Ndeye wana azali kobimela biso wapi epai akozwa lokumu mpe nkembo oyo ekopesamela ye na ntongo ya mokolo mwa lelo mpe kozwa maloba oyo ye akopesa biso na mokolo mwa lelo pamba lela ntango nyonso esirtu biso bafrendi ya Yerusalemi, bafrendi ya Yerusalemi kaka te kasi bisika biso pamba te tokoyokamelaka se mongongo moko Yawe alobi nini. Yango ntango nyonso tokoyokaka bapapa bakolobaka esengeli matoi na biso eyokamela nkamba mpe miso na biso etala omboka nkamba pamba te awa nde liloba oyo ekopesa kimia na mokili mobimba ekouta, awa nde kimia oyo ekoya na banzoto mpe milimo na biso ekouta soki tozali koyokamela nkamba kotosamela yango wana lobiko ezali katikati na biso, kasi yo soki oyokela nkamba te okoyokela na tolanda lokumu mpe nkembo. Luvunda vanafulu kondo kanikuka pingi a common lu sisumuka kin lukandama ju mukunda lukunda tin pungia zitu sukwa tata lwangis lukulula mok ba tata e ba mama kiamboto kyoto awe tukolele beto mpeto letezi
onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi mate na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti koteya biso bile ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba pe baprogramme nyonso elingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela tolanda kaka malako ya tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani banda l'an 2021 100 ans ya lingomba de na l'an 2023 aye koyebisa biso ete tobandeli ya 0 donc ndenge nzembo dirigeant koyemba kete manso oya mabe tosalelaki tata Molimo Santo alimisi biso awa balimisi biso malamu tozala petwa koloba ete mabe totika tolanda malamu et surtout eke sika tozoko yamba mbotama ya nkolo Yesu papa dia lunga na Kiangani boyei na ye yambala mibale tata Molimo Santo aye kobakisa ete tolanda bonkoko ya tata Simon Kimbangu koloba ete totika bizaleli nyonso ya mabe tozala petwa soki tokomi petwa kinya koyana mokili mobimba malgré jeteki akoyembaka nzembo ete soki tozeliki biso nyonso tozala petwa ekozala na mpasi pamba te bato balandi bizaleli ya mabe ya moyini Satana baza pe makasi mingi eza boye bongo tokolonga na bango na nini na mabondeli pe toza koteya bango pe kaka batika bizaleli ya mabe boye te soki bayoki na bango mateyi tata Molimo Santo aza na bango posa biso nyonso aza na biso mposa yango tozala mabondeli na makasi pe tomipesa mingi ndenge tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani nazo tinda biso kozala bana botosi komipesa mingi na misala oyo etali lingomba ya tata Nzambe pe botongi kolona pe kobokola soki totali malamu na mokili mobimba makambo kaka tokowelelaka ntango nyonso botongi ozala esika ya malamu ozanga pe kolia te eza boye te donc kozanga kolia te elakisi ete kolona pe kobokola tozala bana botosi soki tomipesi mingi na mabondeli totika mabe tata Nzambe akosalisa biso kinya kokota na mokili mobimba pe ekokota na kati na lingomba Nzambe asalisa biso tomilengele na milulu nyonso ndenge baza kotangela biso ba inspiré tomoni mituka etandami kuna seke esi bakoti deja pe apaki nyonso wana mpona botongi Yelusalemi kopesa kinya na lingomba pe le 25 mai totosa maso wana tongo nyonso tokozalaka na ntintsani batata na bamama mpona botongi pe kosomba majute botongi koloba ete na mike wana pe ya tongo yango nde osalisaka biso ndenge kaka okokeli opesi Nzambe ayebi ndenge nini opeseli ndenge nini pe akozongisila yo tozala kaka bana botosi tosilisi bokombo tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Mukunda lukunda nsinu
kulula moko. ezalaki bongo mongongo ya papa Fumwambanza papa Nsongia Nzila azali kotalisa biso lolenge kani tokoki kotambolela na mboka ya Bule mpona kosepelisa tata mokonzi ya Bule mpe mokonzi ya Lingomba pamba te yende azali na fongola ya maso oyo biso tozali koluka toyoki mokumba oyo ezali katikati na bango ya komema batu ya solo papa Diangenda banda kolobango bokola ata bibwele kasi komema mokumba ya batu ezali pasi yango wana biso ntango nyonso ntango bazali koteyaka biso esengeli tobongwana poso ya bapapa tosepela na nkembo ntango baboyiseli biso nakombo tata mwana mpe molimo satu bamama toleka na sani bamama bamama tangu yango soki bolingi bolonga bamama totelema na présence tobengi batata papa protocole batata Merci Faki.
sifaki. Journée yango. Journée za ndenge papa. Journée yango encore na bouillard. Ozobanga nini bando ndaza wana? Papa ndo ndazalaka ne grand-père. Mama oye. Tozali solo tozanga kate. Nabati hakuna bango. Patata oye. Tozali papa. Mibimba. Ingeta. Baba. Lelo mukolo nini? Mukolo poso anniversaire. Samedi ya banani? Ya batata. Ya batata. Ingeta fumu. Indiscutable. Asiboke ba. Aparise mama kimpavita azotambola. Autija komatadi? Zalaki absente siko monani liso. C'est-à-dire papa, bon, biso ndenge kaka oyebeli biso. Tokoki ko permettre bango premier trimestre. Mais fin de l'année, na yebite. Po atmosphère oyo yango nde batata bakaribiraka bien. Atmosphère oyo. Ba français bakoloba te après la pluie. C'est le beau temps. Bon, papa de la ville, ngongeza paina yo. Tufia ukidi. 15 minutes ya kotokota misala. Mama moye. Pipilipi. Batata oye. Oye. Bao balingi kolonga $300. Voilà. Bao balingi kolonga $300. $300. To bandi. $100, $50, $10, $20. $100, $50, $20, $10. Liboso. Bofongoli porte 5 000 francs, 10 000 francs, 1 000 francs. Ezala franc congolais, franc CFA, Kwanza, Telema. Boutandonda, bougez batata, bougez batata, bougez batata. Les anniversaires. Ba mama n'ebite soki porte nde Boutame simple mama Pauline alobi nini? To balongoli brique moko. Mama Pauline alobi na verse alobi nini? 1 000 francs, 10 000 francs, 5 000 francs. Tu es un batata président. Il y a un prix Empire Chokolunda. De RDC, Angola, Brazzaville, Zambie, Botswana, Bayebisi ba mama, attention. $10. N'Angola, on a 3 provinces. Mobimba yeka. Nani lisusa koleka. Bino bate konanga ya lobby ndenge katoyokanaki. Ba mama 10 000 francs. Toza konate. Bino bande konanga ya lobby. Boyebela. Nini? Nani susu? Ngana pesa ikaka coup d'alerte. Batata 50 000 francs. Ouais. Batata 1 000 francs. En tout cas, papa de la ville, Tinda Tinanga lobby, n'a comme ça qui me 5 esquisses. Azwa qui t'a encore mandat côté par toute la journée. Yango a reprisé lobby na tongo. Voilà. Monani. Sukoyo nano amonani te. Nana monani te. Ayende ko komilakisa. Voilà. Ke nazali. Yewana. Tango akozonga lisusu. Boy. Yo moko komona kaka mbolo moki. 5 000 francs, 10 000 francs. Ok, maman. Mwana batata, yaka. Mwana biso moko. Combien?
ayebisinga pour les mamas. Yoka Lokito. Hein? Batata 1000 francs, maman 1000 francs. Batata 1000 francs, ba maman 1000 francs, ba maman 10 000 francs. Ok. Ba maman 5 000 francs. Mwana batata, yoka na kibongo. Mayele. Yoka na kibongo. Batata oye! Oye! Bongo, binope batata bozu malili. Ba maman 1000 francs. Batata 3000 francs. Ouais. Papa Marcel, Papa Ntim. Tata 2000 francs. Non, c'est-à-dire maman. Mwana batata. Loba sembo. Ezali pona bolingo te. Mais ozali mwana batata. Mwana batata 100%. Reconnu. Tokobosa na tena kopambola kana ernioso. Maboko kauka te. Ba maman 2000 francs. Épouse ni mwana batata. Ba maman 5000 francs. Tata, ata $50 moko eningisa terrain.
ya lelo batata 30 000 francs. Ah? 30 000 francs.
Bamama oye! Balinga mosala oye! Bilombe oye! Mais bino boye na 30 000 francs. Bamama baye na 115 000 francs. Ata na wana pe boko féliciter bango te. Ata na wana. Pa Marcel Bolandi. Foki mbange zwama. Bon, batata oye. Oye. Batata oye. Oye. Tozo luka $50 epa ya batata emonani te. Soki totali 115 ya bamama. Mais c'est presque les $50 oyo bino bosangi nango. Bongo to bongo te. Hein? Yoka Lokito. Ah. Hein? 50 000 francs. Banane. Batata, 50 000 francs. Bon. C'est-à-dire, mbuta muntu aye koyebisa nga boye. Oya liboso na yaki nango 50 000 wana ezalaki ya ntsintsani. Esalinga susi. Ndenge nini bamama bakomi na 115 biso batata 30 000. Yango wana 50 ona ye nango. Yepa mibimisi nkongodi. Na konte kimbelekela. Donc kimbelekela batata ekomi 80 000. Bamama 115. Bobanani baganye. Batata oye. Atabino moko. Malgré renfort et outi soki wapi. Ya 50 000. Mais entre 115 na 80. Banani baganye. Donc, batata bondi makake, bo poli, parce que bozangi $50. Bondi makake. Batata oye. Oye. Côté bambute bayebisinga à peu près. Donc, batata. Mutambungu, à peu près bapoli. Mutambungu, c'est nini? En tout cas, nayebite. Bon. Kuna penazomona banzoi oye bayebisinga deja keza banzoi ya mbanzangungu bayena mariage mais surtout lokola bango bazobala papa misiple sensibiliser noki na ba clôturer te muta misiple attaquer papa misiple mema bango nalo mema bango moko attaquer le bon va clôturer te moi tchako mona nawa fliki wo encore kuna na moni ba flitiste mosusu na babere mutambungu et comme le comité mixte et bimi le comité mixte bamama baganye na kimbelekela antinsani batata baganye bamama tobetela batata maboko ouais bamama oye bon quelque part babenga kabo mankudila tala koto à divers 5 000 mankudila bon bamama oye nasali makasi vraiment po ete bocomprendre ke nga nazalaki nsima na bino kasi peine perdue nasalaki nyonso mais peine perdue batata baganye kaka elelo mpe go unique kobosana te mankudila oyo eleki awa sikoyo bon félicitations na batata po te boclôturer quand même papa lipate oyo eke na bango ti 3 octobre na juin kasi bamama bamilisi bino pema na kimbelekela papa bozwi kasi bomeli pema eza nango bongo kasi
ndenge kamisapi oyo ezali etikalaki kaka moke mbele tozwi bango. Mais c'est ça, wana eza signe ya bolingo. Papa etokatindi maloba ya mama bobiki bobetisi mvula moya tabla ya samvula. Faki tadila ngolo pona patata. Bon, ba mama boza ba invité. Ba invité spécial. Allez, ba mama. Totelema. Voilà. Ba mama, ba mama. La maman, Moninga a gagné. Ah. Ba mama ye. Oyo barasi nyonso oyo tozali komona ezali bokoti ya bandeko na biso section biyela bayende mpo oyo baya kolesa mbanza tala kaka noweni yango yebelemi. Alors, section biyela ya engumba Kinshasa bango mpe bakoti po ete baya koliesa mbanza. Mama moye. Moninga kare. Voilà, comme nous venons de vous l'annoncer, le terrain est envahi par nos frères de la section Biyela de Kinshasa, commune de Kimbatseke.
Ils viennent pour ravitailler Nkamba. Konso muntu kakinwanina. Les amis de la section Biela, commune de Kimbatseke, de Kinshasa, sur terrain. Merci Faki pona tongo ya lelo tosilisi boye ukombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Dusamba. Munazola kwange yese yekwa mwana ngitata mwanda wavelela mfumo tofukamane vutula funda dia matondo ye matondo kwa beno batatu bandongo muna mana malukwama kutuvangilanga muna ntangu za onsono matuvutulila matondo beno lukutubandi litulundi di muna fuko wa mvimba muna zola nkenda zenu kwa bete tuwendi mavimpi tumbukile kumongo wa mfuza kuluvutulila matondo tutambu di long di chokile muna nkani kutatanzambu wa vau kanito nkuta muna mwini wa mvimba salukenu peke antungulu kimonekene ulombela tena muna ntangu za onsono vonsungi ya ntungulu twenena idia mwana anakatambulilanga lusaku muntu lomba volutu saku muni tutavanga buna busundidi tango ifweni mpasutokota muna bisalu bina bikubangane kama ntangu yakya atu kuna sadingi bisalu bina mumpila muna tukuna tela mani tulilombela kala itontwadi sumbula yivonza bika ubyakala na pi babanzi lambanza Yerusalem jampa
Nankangu na ukotanga fuku ye mweni uvaikanga. Mfumu munankuba manu tonena za minkinzi. Tuka le 18 mars, mai. Le 20 mai. Te kuna le 25 mai. Mana maonso no mala kumiyo mnankinzi mbeni kaluvila kaninga tukulidia ambu di mosiku. Idia tutalombela mnantangu za onso no. Kwa nkangu na ukotele kalmela lumbukia unu. Ye una wa kini munanzila bika vola batanina. Tukuizanga mu Yerusalemi imulutambula luvuvamu munandomba zetu munabisambu. Idia tutalombela mfumu kwa wonso na kotele mukatu kwa Yerusalemi bika la kutuwila munabisambu datambula luvuvamu. Babingi mpebe na insatu muluwaka mbinda manuzele kadi muna benena watalomba mfumu lubazibulila mpasi wakatuka muna mpasi zina zile kadi yao. Mfumu katulene kulusonga nzako maonso mna kuntia ntangu beno luzei mataluta beno luzei edika katutalomba tuena muna nkuba manu ya mvutukulu yange mfumu wetu Yesu Kristo na nitia papadalunga na kiangani. Kololo iza kuntia ntangu beno vonkembo kuzuluva nti kuluvuvamu. Kanti kuntia ntangu luvuvamu lutukondo lo tuena kakamona lubanga mu luantantu nkari ya mpemba. Muna lubanga mu luantantu nkari ya mpemba. Imuna mutatuka vomenga mabantu matatiamuka. Zimvita za munzaya mvimba. Kaina nkutufuluko kena luvuvamu. Banzi lampe ku RDC vututadidi kuna est mpasi za kinika kama. Ya tuzeivo mana maonso no watu lembolo zaba ngitata mwanda velela idiao matakuizila. Kanti tukufikile ntangu. Kani muna mosi vonzole unakwikidi muna beno latuwana luvuvamu kuntia ntangu. Niku dimtia ntangu tikotele mtemu katukwa dibundu. Musonga ngetata mwanda velela ngeye inani. Kenda zenoka katulombele, katutuasila luvuvamu. Lumbu kia unu kia ontu tuturika na moko melo akututanina. Munazola kwa ngese, kwa mwana ngetata mwanda wa velela. Amen. Banza ngungu oye. Biyela. Ingeta papa. Oh, biyela watu baina mariage mbanza ngungu te. Te papa wana biyela. Bayepo na kuliesa mbanza. Bayepo na kuliesa mbanza. Ingeta papa. Ikasi ba protocol na bagoshi balubike mbanza ngungu bayena mariage. Papa ezali confondre. Ezali confondre. Biyela oye. Fliki oye. Tomoni pena bagoshi batondi kuna. Pie goshi. Boye imalamu Twende mikiambo te. Ingeta. Tozali na mama abosa telefone ndaka nzambe. Olo za bika zaki telefone. Ayela biso awa. Olo za bika telefone ndaka nzambe. Ayela biso awa.
Paulo ndio uzomata mayele na porte ba transmeteke kuta na kana porte wana doti uzokota mayele na porte. Zwa micro, zwa na micro. Zwa na micro metio uzomata na porte mayele kuna ba transmeteke. Tuzali bana mapamboli tosimba musala. Est-ce que musala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango. Bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazali koloba nani elobaka na vente eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokolukanga na maboko bana. Oyo ezaliki bapapa balobaki te. Oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka alobi koyebima banani bakobimisa ngo l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous à ce car le meilleur reste à tozali na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango. Bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazali koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokolukelaka na